anotambola mingi na ndeko na biso pake kokunda yaya na Kishasa. Olobi? Anotambola mingi na ndeko na biso pake kokunda yaya na biso na Kishasa wakufi. Nani wana ndeko bosola kate? Mais na bien kaka po mutu ozo sala calcul soko meki yo umela to kufo tikinga. Kongo. Donc chaque Congo azalaka to zapena zapena ba chaque Angola. Ouais, kufina poison. Kufina poison. Na ebiti ba ko vraiment nga soko meki ngo sanga calcul ma beba yo kufo tikinga. Obela, na yeba kiteke poison. Aleli yango na Angola. Ya kufina poison. Ozo asimi mamolo. Je te jure. Et na boy na mutu muso asala ne suma wana te ma zone kaka pona ba contribution. Moi j'aime pas ça. Na lia poison. Et puis poison na lia mbali bosune ba ke poison nyoka peza laka. Pas Charlie Nomi. Soko moni. Mutu ayeli o liste benga biso. Ah oui, bonjour, bonsoir, très chers abonnés et des Miss Girl Télévision. Plaisir pour moi d'être encore une fois de plus devant vos écrans, vos téléphones, vos ordinateurs pour vous présenter cette belle émission. Awa biso, pesi confiance dans Mboka Mobimba. Il y a Angola, tous à rendre quoi. Alors, émission, il y a Lelo, Naïli Bino, artiste et comédien, dans zone ici, sur le plateau Oyo. Tomeka mo kosolola sango ya mawa na Jarvis Ndomba Sivi de l'Inde d'Angola. Lui c'est papa na Soraya na Jefté azana loboko nanga ya moisi. Mais avant na passer parole na profiter na souhaiter joyeux anniversaire na maman Hortense mo grosso manette sa gikolo moto apesa nga ba manette lelo abotami na ebité quoi oza bébé maman Hortense profite bien. Léa Mela, c'est Pela Mokola Motamanayo. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire et que la bénédiction dans tous les domaines soit ton partage. Maman Hortense, Mogoso Manette Nagikolo. Joyeux anniversaire en direct qui a émission Awabiso. Georges Chimba, Miss Gay, l'artiste, a souhaité joyeux anniversaire. À côté de Kinshasa, il y a aussi le pasteur Beste Kibakila. Plateau Awabiso. Bonsoir, Star. Ouais, bonsoir. Bonne santé. La grâce par la grâce. À chaque fois que vous avez une émission, Oyo, bah retomber, ils allaient à net, bah tu faut pas bunda, bah tu faut pas soana, regarde vous déclencher ma guerre. Kubanda n'attend tous à la qui on a ti awa, boni makambezo qui est bien. Ouais, Angola nzambe, Angola nzambe, nzamba sala ngolo na ye, na grâce na ye, makasi na ye na bolingo za ngo vers moi. Nazo vivre, nazo mela, voilà. Na ba ndeko apesanga loka ba argo congolaise. Donc naza bien, ba na pesi ba mote argo. Donc moi mbale moko bien, donc na évité quoi. Donc naza bien angolo par la grâce, naza me marqué stress ya ko biso ka ndeko ela biso quoi. Théâtre. Pe à 100% théâtre na mona ki ba tie na pi na mona le clan ba sala ga ya bato ni ba chaque Angola. Na mona na groupe ba ta chaque Angola. Groupe à chaque Angola. Chaque Angola, nga benga chaque Angola, ça ça alias bibimbi. Ça dit quoi? Ah oh. Personnel l'artiste chaque Congo. Donc chaque Congo azalaka tous ça ah va chaque Angola. Yo ta tous en mawa, faut que ça kaka. Na mo na bi alors na mo no na chaque Angola. C'est que c'est solo. Ça va confirmer ngai. C'est solo. Na benga zo chikoko, pour ça lui té ça venir solo, c'est bon. Voilà, mais ça là il passe ma casse na zoaki tant pour réfléchir bien na éviter na mitune non les bosso ba nzambe zo mema mokili wapi tozo kende wapi na zo yibate juste tozo kufaka boy koleka basoso bazo umela makasi mais biso tozo umela te ça parfois que biso tambola malamu te tozo solo no bien te ou bien comment na bandi ko benda ma réflexion na ngama malembe ti na yeko zo pe moni neza par rapport à notre vivre avec peut-être on a beaucoup kebi moi kopo moi nini moi micro na yo moi nini pour motema moto to ebete mais na bien kaka po moto o sala calcul soko meki yo umela to kufo tikinga pour biso la ba destin de moi OK nga soko meki ngo sanga calcul ma beba yo kufo tikinga et puis ma be wana et puis nzambe na nga pa kufaka te abana ko konda kaka tsa ko tubela que ngam na sala mabe wana avant na kenano tout na famille surtout na souhaiter ba mes condoléances na nga na pesi force na bana na ye na mama
na famille biologique ba artiste comédien biso to za na force makambo nyonso te komela biso mukeli bien ka ezanzam mukele mukolo mukili ye wana to za makasi et roleka nango voilà donc eza première fois à Angola il y a 3 fois on a parlé on a ba film mo papa fonce on sang sabiso boy très bien papa fonce pe moli pe manaki mais pas hôtel kotika biso en tout cas on a choqué makasi ça lenga pasi na lelaki na raisonner ba conseil mando pesa nga ba boule pas no pesa nga to sala boy en tout cas ke na boy dernier voyage né Angola beaucoup tanagi dernier voyage na ye ya suka oto ya bazaki plus na ngate anotambola mingi na ndeko na biso pake kokunda ya na Kishasa olobi anotambola mingi na ndeko na biso pake kokunda ya na biso na Kishasa wakufi nani wana ndeko bosola kate te nabi ndeko na biso ti ah bon ndeko na biso za dans ndeko mais il faut avoir des précisions kasi nabi ndeko ti on dit ndeko ndeko na biso kokunda pe grand frère na biso o atika ki biso donc bazaki plus na ye voyage na suka ko camoufler awa wana déjà zaki déjà kobela mais yebali te keza poison aleli yango na ngola ti azaki déjà sentir que déjà bien te kuna aye mo ba voyage mo déjà soma soma biloko na ye mo nini nde asaki retour na kin nde poison ni utiko bima abanola na déjà le eloko sala ki no pasi le ra kindaki ko sala test ba ibisika na poison yango tambola ki balandeli dans na stressé c'est là qui a kota mangola asala kwa kokima moi kini quoi OK Moui azala na raison mais avant tout non pas seulement Moui azala na raison et a koufi na poison ozo asimi mamolo je te jure ah bon alors bateau yozo traité le roi chaque Angola chaque Angola c'est ça non chaque Angola banane baza les devant dans organisation ya et na boyina mutu muso asala kana suma ngwana te mazoni kaka pona ba contribution moi j'aime pas ça na lingite koma ote ndomba sazala ki wana mutu asala suma ngwana te azonga ka pona causation mais bagi na tiki na boy mutu on passe chaque Angola koma ko azali mais abane ko wangana omoni eloko nyonso toko sala to sama nyonso tout d'abord l'amour nzamba sala mokili na par rapport à bolingo mais nous les artistes comédiens surtout nous en Angola pas l'amour mais na par rapport à bambongo nde na en tout cas wana makambo wana ngana ebiti ba bakandeni ba kosalela so ba kosala nzambe asunga eleka bien ya moindo ya madona pesi bambote ça sala malolenge wana te lolenge sala même pas maman ndo moindo te c'est un groupe ça ba mbela ngata nini pour ça important ah bon appel bon c'est bon baro aider sala ngolo te akobunga so ya boy ya mbela très bien Jarvis Ndombasi lelo artiste et comédien et belé batiki biso par rapport à moi ba musicien même ba comédien puis ndeti bazo kelende ti moi trop pourquoi sokobi awa bolingo zarate na kisasa ba bazo kufa biso ba otika biso avant ceux qui bolingo zalaki est-ce que poison koko régner plus bon na milieu ba comédien bon omoni nakolo bandeni ni Georges omoni et dépendant na cœur ya bato ndeto zala bon moni phrase bato ba moni patile poison ana azana nini amtani le lokote bina ba bomie kaka boy te toi tu vois que lui il est rien le lokote azali lokote mais Zambo a sala yewana a un projet plein à vie n'est pas à la bien pour aider les familles. N'a pas n'a parmi bateau na lia poisson. Namboko. Si. Na lia poison. Et puis poison na lia mbali bosune ba ki poison nyo kwa peza laka. Ki ba batile poison ya venin sur nini et matomba on a stomac au kata au kufa. Et ni artiste mon kwa benga ngazate. Pour bailler ba pété non et ana keke batu oyo penaki na benga apa chaque Angola liboso na benga yi tenga na lie poison ya mona mai wa ku dando koloba te pour faire na se pour poison ça va mingi pema ezala pena sauter wana na se muke pour respiration comme muke
ngana yebi passe à poison ndena za bwetilo na souffrir ngo kaka père nanga père Saint Seboul bishop pasteur à Solo ouais, okay. Plein onction na PCP mbote sigazali wana pardon nzambe abenga papa na ngai na grâce oyo nzambe ayebi makamoni akosala nanga a permettre te na kufa mon super spécial que nzambe abikisa na poison ezo dépendre na projet oyo nzambe na ona yo pour yemoka nzamba siko sasa ba munyoso siko nga na okema ba poison selinga siko passe na réseau kinga pina ko fara boiti na bukana awa na sala accident awa na bukana ekoma ba vexo ebele ba comédie te ba beteke pour moi sina ye oboye o célèbre ba nyonso tout mutaya otala nga président Mobutu fou de Paris na ba père ba journaliste presque ba noya na ndako presque na masalange kwa solelo na koma mosala nzambe prophète te nanu pena na bengi mutu te ok non na bengi mutu te mais na yokaki déjà chaque angola basi ba vandaki ba koma ba ko banda projet ndenge batikala na ba trop sali bango baninga pe basangana te basala te mais yo jusque là depuis matangi zaki no atapela pamba no bengi te papa ngai na benga bango te biso nyonso toza na passe biso nyonso toto za na congolaise wana na compre ganya j'ai na biso avec ya Roby Visor compre ganya bisotero voilà Roby Visor côté na mama na on ça fier Roby Visor bonne santé bien bonne mais moi on peut bien pour que moi na matanga na vite que na kufeli mutakufi nina benga pulu na ya meso mupaya to ufa kaka neta ye ngana fote la studio on va dépendre et pas ça ceci et donc voilà Roby Visor bari aigle yemta ba ka artiste talaka oyo mais soko moni mutayeli liste benga biso benga penza aigle donc benga Miss Galazawa bari awa biso to ba vérité vraiment Roby Visor aigle soko moni liste moko eyeli yo moi te que Jarvis Dombasi l'histoire nzambe papa na Soraya papa na GFT benga babos nyonso pardon na bonde libino soki omoni mutu nyonso kanyela siko baninga porte baza soutenir comment te nazolo ba vérité soko mpona e komi peli baku batuna kati neti na yebaki te boss mo apesa ka contribution e komate na benga ye parce que moni na sima ya art toza ba famille papa vie artistique moni toza la nous ba en église vrai ki ndeko za na église vrai ki ndeko za na musala na biso na vie artistique toza mon sans famille ok makamba problème ko ma problème ngana etali ma muninti wana eza problème ya na biso ni mutakufi azwa ki pas assistance na yo très bien moni au fur et à mesure bat bazolo bano oui ndeki ok au contribuer qui pe ndenge za la kaka pour vraie contribution dans on appelle na pesa ya liboso na bengiye na ye na butu to vandi to sololi e sengele to solola to passa ba moment to voyager to sala mamba bien e sengele to sala mais non mutu na mutu sala mamba na ye nini ba fan na ba sala ko comme reproche yo na comportement na yo ndenge ozalela o ba yebisa ko mingi yo pe na boye ba yebisa nga mingi sala ka bongo miki sakaka ibaka ko solola parce que on forcer balinga yo bando lobelo ka mabe yesu ko dumona nzambe balobele ba tata polité c'est que Seboul edikanga bien te yo ko tala na makambo tala ce côté mi pas na biso ala na 18h nan ce qui à partir de 18h ce que écoute le libanda merci pasteur Seboul na pesi moté bato baloba na zem poli wana sont les complexes d'abord moté bonga affronter tellement bazara na complexe na kati na bango yango na mona vie artiste tambola na complexe tata na oyebi selo moko eloko ngana za na nemi na lingamta ka rodeyete na lingape mutaza mtema mabeti problème c'est ça ronde to bo kasebo ba izozongela yo mo papa yo zaka na ngatu yebani mutazanga ka mabeti mais na sala ka effort ya kolinga pour bata moni biso artiste ba comme artiste comédien a to forcer
opesika mukongo ya mimona te abandi koloba makambo oyo salaka na yango te apesi upe formation apesa ngo forme siko eza devoir banyoka makabango moko papa tika balobelo mabe bakutonde na moti kitoko videle langola bato batale mission oyo to salina lelo na bi message eleki banani ba profiter ya kozwa mbote na yo le roi libanga poto comme na sonda na suka bana mtu na kopesa mbote nani na pesi mbote yo nozangi mabanga o raisonner na pesi mbote na ngai na pesi mbote na ngana bandeko nyonso na mokili na ba famille artistique nyonso ba comédien ya Angola ba comédien ya Kinshasa Afrique du Sud Paris monde entier après na suksi mbote na ngana président Caleb Tukebana akabo. Merci Patouké Malimère Alemba, merci Olanda Ibiso et Bandeliki Nosuka car nous savons le rôle à mon message. Merci Naya immédiatement iPhone. Un grand merci à Glody Bunitu. Glody Bunitu, est la troisième fois dans le comment on a TV manifeste toi parce que Karaté Glody Bunitu. Ah, na directeur Diego Kochi et ça vient. Merci mon ami Beni Bay, bon séjour à Kinshasa, à bientôt. Aux autres on a biso na mboka après ça la bien et puis après Simbote na DJ Nyonso ya Luanda nebo soutenir wana ezo ça la bien DJ Billy Célèbre Billy Célèbre DJ Boyka Barcelone DJ Ibuba en tout cas bozé belé bino Nyonso bozo mbote nanga awa biso fana bwa kilonani Fabrice Nteka boss américain Fabrice Nteka les boss américains à la prochaine.